Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps des rechutes. Alina kana bonela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumia suayeteo. Parce que nzoto na ye pete lo kola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour et bonsoir Nabino Nyoso Bandeko, bozana biso elongo sur Diamant Noir TV. Lelo tozali na invité na biso pona makambo ya somo peuple congolais oyo eza koleka na RDC et la spiritualité. Bandeko, sans plus tarder to ya ma invité na biso na kati na biso et puis vous commenter bandeko tango koti na kati ya émission kozanga te mingi tolobaka ote j'aime na yo ofandi partager vidéo pour na bandeko mususu bakota ebele baya kosola bayoka ya motuya oyo invité na biso na poko na lelo akopesa biso oyo tokoyamba Major Ngwanda Tito Mbanda nde tolobaka penza. Bonjour Major Tito Mbanda. Bonne santé na yo pe makambo nyonso tu. Bonjour Maman Gisèle. Bonjour na balandi ba son ya Diamant Noir TV. Bokolongo na nzoto ezali malamu me kasi mato mabiso mazali bobe na mboka na mazoleka na este ya mboka na biso. Tolanda ngo muke pe tozozonga. Bolingi bokende wapi? Bozonga sima. Sukana nuwana bandeko parce que situation ya mboka yango wana o tozali komona biso nyonso tu yango to yambi yo lelo lisusu pona kosola mai etali mboka na biso pe la spiritualité tozali elongo na Major Tito bandeko Railis lo bana bandeko ba partager vraiment vidéo ebele bino nyonso tu bosi bokoti boyebisa bandeko baya po bayoka Major alingi abanda ko loba ya motuya na pokwa na lelo. Major Tito, toko banda na likambo oyo toko tuna lelo to lobby le 20 juin na Bruxelles cérémonie officielle ko salema pona ko remettre linu ya Patrice Emery Lumumba. Nini okoki koloba sur makambo salema concernant liwana ye ya Patrice Emery Lumumba? Merci mingi Maman Gisèle pour la motuna mayo. Patrice Emery Lumumba azali moto yo lelo bakoki ko kitisa ite ndenge bakosala lobby azali nalandaki témoignage ya bango moko mwasi moko aza na mboka wana na Belgique ke basalaka nyonso mpo bacorrompre ye bautilize bamontant basaki nyonso mais à cause de l'intégrité naïe, à cause ya bolingo naïe pona mboka na biso, aboyaka mbongo balingi bapesa ye.
alobaka ete akoki kotrahir mboka te baboma ye esengeli avant bazongisa lino lina bayebisa biso banani baboma ye me batango mpe balakisa biso to pene nini bapesa bango baboma ndeko na biso kulutu na biso mokonzi na biso na ndenge ya bonyama lelo bana babia zongisa lino na ye basala cérémonie bazoseka biso lisusu mpo na ngai eloko bazosala wana ezoconcerne biso te biso il faut barepare mbeba oyo basala ye baboma ye mpo na nini yasala bango nini ye alingini mboka na ye lelo bazozongisa lino mais batongo bakosambisa bango te Belgique na bato bakonzi na bango bango nde baza auteur ya liwa ya Lumumba alors bazosala polele bazolakisa bango nde baboma ye baza na lino na ye mokili mobima mpe bazotala bazokoreporte yango mpo bato mosusu balanda criminel azokolakisa polele ke aza na fierté ke aboma Lumumba yango bazosala parce que moto bazali inquiété te ngai mpo na ngai ce n'est pas de cette manière là que bakoki kosala mpona un grand homme comme Lumumba ezali mpo na ngai eza susu bazo humilier mpona seconde fois esengeli biso to garde na mayele ma biso maye bazosala bao bazosala eza lolenge wana te nde bakoki kosala yango mpo na ngai eza na considération moko te ezali événement moko te ezoconcerne baoyo baassassin ya Lumumba mais ezoconcerne peuple congolais peuple kona aza na akotire nini na kati wana profil nini akozala na kati baboma leader na biso oyo alingaki ke mboka na biso ekende liboso mpo na ngai ezoconcerne peuple congolais te econcerne ka baassassin peuple congolais ayoki na matoi ne malamu Major Tito oyo ozali longo na biso bandeko toyebi bajeme na bino ebele esalaka ke émission eza na feed d'actualité ya YouTube bandeko bazwa moyen ya kozwa information peuple congolais ntango ozokota na kati ya émission ntango ozolanda biso bino nyonso bandeko ya Diamant Noir TV na mokili mobimba oyo bozali kolanda biso de partout oza major breveté donc oyebi mingi lelo peuple congolais tozo soutenir oyo ezali FARDC mpona kolonga bitumba na barwandais kasi bato ebele balobi ke lelo biso tozali na embargo ya kosomba oyo ezali bibundeli sikoyo major biso totuna epai na yo sans achat ya bibundeli tokosuka boni mpona kobengana oyo ezali barwandais wana. Merci mingi mpona moto na mwana mama Gisèle. L'embargo bato bazokolobaka yango tozali na mokili oyo eloko nyonso olingi ozwa okozwa soki eza na nzela ya malamu to na nzela oyo eza ya malamu te mpona kodefendre mboka soki bato balingaki ke manduki masombama makosombama ndenge nini batroupe rebelle bakoki kozala manduki mais un gouvernement kozala yango te o wana nakopesa faute na bakambi ifo baluka bavoise moyen ezali marché ya manduki. Deuxième élément ya réponse ezali boye communauté internationale esengeli bana mboka bayeba ke makambo mazoleka na mboka na biso ezali complot nalobaka mbala eleka ye ke nzambe oyo ase na bana baye basali complot contre Congo. Omoni mama Gisèle na kati ntango tozokola toza bana mike nakozala par exemple na leki na ngai wana garçon moko aleki na age mito mbola mibale misa abetaka ye kaka c'est un exemple nazopesa oui tozolanda très bien okomona soki nalingi ke leki na nga abeta ye
ngai na ko bloquer maboko na ebisileki tout a makofi omwani ndenge communauté internationale bango nde makambo ezoleka na mboka na biso ezali bango alors ndenge nini bakopesa biso su manduki poto bundela contre bango non bakangi biso maboko bakangi RDC maboko bayebisi moto bayebi ke moto oyo na bokasi azali makasi te bakangi makofi bakangi biso maboko bayebisi mwana tuta bango makofi alors mais ce qui yo ba tuta makofi il faut le kozongisa biso tango tozokola naza na leso mibale mate ya mibale tikala na bongo na nga ya liboso soko okuti ndeko no bazobunda na bato basusu tazobunda soki boye ata bozali misato on a même famille même père même mère bokotuna te bokokota bozobenda moto azobunda na ndeko na bino bobundisi esi bobeti esili nde botuni ndeko na bino sikobi nana bana biloko soki ndeko na bino esi no ngani moto natumolaki bona oyo otumona te mais ça très bien mais faut beti déjà yi obeti de amuto wana voilà obeti ni bo pesi leçon lité ami ba les aboy papa ebisa biso boy d'ailleurs ku soko ke obundi ba beti yo kozonga ko ebisa passer ba ko tout au sur ndako alo baboy soki batumolo ezala moninga na yo ezala lekio aza mokolo koya na ndako te ko bo songolo pakala beta kingai bongolo senga papa ke no te habité alobi tala nzinga azala mokolo azala muke kubanga eloko mokoti sokwa asimbio na nzoto abeti yo alors oyebi kaza mokolo na yo luka nzinga ezala mabanga ezala nzeki eloko yonso okozwa tala na esiko ya malamu tango yoko tuta ye esika wana to bambi ye akokanisa ta mokolo moko ta azonge pano arubango libela biso tango tokola ozala mokolo oza gangi na ndenge nini etali biso te yo osakani mais otikala nango mpenza souvenir mpo na seko ndenge moko mpo na mboka échanger te biso tumoni motu te soko tumoni nde osali mabe mais bayeti na ndako na yo batumola yo et puis non likambo ya embargo wana ezali ezoloba mango likolo mama jise ba moyen ezali ebele okosoma manduki mais biso tosala nini po foto longola yango tokosala kasi ndenge nini po tolongola bambako bon ngai nazoloba bake bato baza na bokonzi tokokende pa baburo na biso te baburo bato balingi biso te na situation wana bango nde babloke bamedia presse balingi teke bato bayeba information wana balingi teke tozwa manduki pour to repousser to contourner ou bien to faire échouer plan na bango te alors nde nalobaki la fois passée nalobi bo peuple congolais azela te soki yo ndeko mobali ndeko mwasi congolais est-ce que ozalaka yo kanisaka ke lisali soko uta libanda epa ya basongolo pakala ozo omikosa yo moko komikosa yo moko eza mabe kozala kokanisa même ata une seconde te ke lisali ici ekouta epa bapaya po baede yo te bapaya balingi ne bazwa bomengo eza na mboka oyo nzambe apesa yo par conséquent yo il faut telema il faut se mobiliser comme un seul homme pour to battre mabele mai mokeli ya likolo na apesa biso na ngolu na ye tosenge te tobotama tosenga na nzambe te ke tobotama na Congo tokoma mikanda epa na ye te yeme ya lingi ke tobotama wana alors bazosala embargo na bango
biso il faut tout compter sur Nzambe Mokeli, tout compter sur biso moko, tout luka ba voies et moyens, tout s'équiper biso moko. Mais bao baza na position ya ko sala yango ko so manduki ezali hein. Dans l'entretemps, moto na moto esika azali. Il faut aye baete lisalisi lisungi ekota libanate. On a le bagi qui est sengelito totika Nzambe Mokeli ya likolo na se wa pesi biso mabele mana a régner sur biso, a régner sur mboka na biso. To continuer moto na moto esika azali, to continuer ko remercier ye Mokeli ya likolo na se pour être assis ko exercer ba jugement na ye. Likolo ya ba ennemi yon sur la RDC, peuple congolais. Ba ennemi physique et spirituel, ba ennemi interne et externe. En mboka na biso pe asa la vengeance ya ba makila ba innocent. To continuer ko adresser le sambo na biso et pas Mokeli ya likolo na se na kombo à Jésus-Christ pour na ba besoin na biso personnel pe pour na besoin ya mboka na biso. To kende lisu se pas ba bourreau na biso to senga ba ba sali sabiso. Eza loka moto yo. OK, yo moko tikingo no ke bakata. To ko kele pas bango te. To s'appuyer sur Mokeli ya likolo na se na biloko biso. To compter sur ba effort na biso personnel et surtout na zo insister wa bana mboka to se mobiliser comme un seul homme. Ça veut dire to compter sur Nzambe ou apesa biso mabele mana. To zo mayele pour être to protéger mabele ya mboka na biso. To compter sur batote, to la lisali sa batote. Guerre Ukraine, Seigneur interpellé biso, ou mentionné na question na yo. Guerre Ukraine, il faut pesa biso eyano. Et où tu ko banaka mikolo ya, et ça n'a pas même mbola mobimba. Mais Mokili mobimba bazo ba se mobiliser, ba milliards de dollars les opesama en espèces pe na équipement. Mais RDC, bazo ko mentionné on te bituma na monsieur banakala. Ouais, les plus de 20 ans. Plus de 20 ans déjà, mais pourquoi voilà. S'impliquer, oui, bazo ko s'impliquer international. Bazo pe sabino message clair que bazana bisoté. Mais Mokili mobimba. Donc ndambo ya sena bato banso mokili so basangani. Biso tote pa ya Mokili ya likolo na se. Ba ko kate? Mais Mokeli ya likolo na se Major Ngwanda tozo tikozo bano parce que lelo tantolobi likambo tozo mona ya Ukraine na Russie. Parce que biso ne surtout toza ba pays mais tozo mona ke ya bango le monde entier est mobilisé pour na bato bazali kokufa kuna. Et ni nezo sala que yango totuni question na ke ni nezo sala que na oya biso na Rwanda oyo sali plus de 20 ans il y a aucune, quand je dis aucune implication internationale na makamona biso. Pourquoi ni nezo sala bongo peza pandela yango tozolanda yo na bokebi nyonso mato ezai pa na yo Major. Maman c'est parce que parce que tozala maimazo le kanambo kana biso ezali orchestré na bango. Bango ne bazali sima maimazo mazo le kanambo kana biso. On a zolo ba que biso ba congolais to compter sur ba bourreau na biso te. Communauté internationale bango ne balingi bazwa maitoza nango ya ufele ba botola mboka. Alors biso toyebi ke ka mboka c'est moko Mokeli ya likolo pesi biso yango wana toyebi déjà que bango ba se mobiliser pour na Ukraine. Mpona nga Mokeli ya likolo na se asali ete toyeba polele ke bato communauté internationale bazana biso te bango ne bazali sima ya makamwazele ke pa na biso. Manduki esala makana Rwanda te. Rwanda zana usine saka manduki te. Uganda zaka nango te. Mais manduki ya makasi bazo te pa banani. Communauté internationale zoloba. Bango ne bazo pesa bango manduki mana. Pona nini? Po te baboma bana mboka. Alors, biso esengeli bato yo bazali kokam, bazali pene ya peuple. Et ça ne va pas signifier bango makambo maye mazoleka. Yango ngana zali contre ba kambia mangomba te. Ngana zo considérer
ba homme politique na biso te pona bango baza déjà na poche ya Kagame mais bato bazali proche ya peuple eza bakambi ya mangomba bango bateya bato lolenge nini bana Israël bakende ko s'approprier mabele na bango. Maman Gisèle bana Israël ba contacter sur aucune autre nation. Pour nous dire là que communauté internationale va aider biso parce que bango baza sima na biso makambo ya biso. Donc bana Israël tamba kei tango ba gangi e pa nzambe ya mokili ya likolo na se mokili ya likolo sa bina bango abi bon bokende kozwa mabele onga apesi bino bazwi action a Israël azaki na armée te na Égypte tango bini na Égypte bazali na armée te ouais mais le fait que ba obéir mongongo ya mokili ya likolo na se ke bazwi action po bakende kozwa mabele mai ya pesa ki bango mokili ya likolo na se a s'impliquer yende azali kobunda omoni na mikolo eleki na Goma bato bameki kokatisa na ngambo 2 fois oui soda akatisi soki likambo mama Gisèle so na kati ya liloba nzambe soki likambo esalami 2 fois cela est établi pona balandi ya liloba nzambe bayebi ke tango Joseph abengama kina Pharaon apesa limbora ya ndoto alobi na roi que le camp ndoto esa mimbala mibale dans sa ville qu'ils allaient établir. Ça veut dire que ekosalam 3 fois c'est complet. Mboka na biso nyoso na pona eza ba indication zola kisa nzambe mokili ya likolo azali na peuple mais peuple azangi David peuple azangi Gédéon pour kende aussi ça makambo peuple azui devant eza motu ya mambuzo ba tosolanda eza ba moment oyo ke mokonzi a profiter azwa ba mesure draconienne ba mesure ya makasi pona nini aza na population sima na ye mais bangonga oyo mama Gisèle ezalaka eyaka parfois 2 fois te na vie eza ba benga croiser de chemin tango bato se mobiliser bazali prêt ya ko sala sacrifice suprême soki barate yango barate lokwa peuple ya peuple akomotelema peuple ya Goma ya Kinshasa Kinshasa alingi akende kosilisa makambo wana na mboka esiko ezowuta mais bao bazokamba bazomona te qu'est-ce qui va arriver peuple sengeli azwa responsabilité ya mabele ngana uti kopesa ndaki sawa ngana inventer loko moko te nzambe apesi bana Israël mabele ntango bimi na Égypte bazaki na armée te mais il fallait bakende bagagner 33 royaumes mais na suka ezaki te bango bagagner mokeli ya likolo na sena zako s'impliquer à chaque fois que bazozwa action oui ezate que tovandi na se tovandi to croiser maboko tozoloba kaka nde ekosalama te il faut ba action ezwama parce que peuple ezali na moment toza sikoyo peuple congolais azoluka un David omoni David armée ya Israël ezalaki ezali babuna na bafilistin mais Goliath azobima azokodéfier armée ya Israël na armée Israël panique ekoti mais David papa ne atindi ye kotinda akende kotala bandeko no bazaki na bitumba nzokana bazobuna na bango te bazaki na kati babanga Goliath azofinga bango mutu moko azobaza te mais tango David ayoki mais David ayi bato balandi ya diamant noir te bakolanda oyo nazoloba oyo na 1 Samuel chapitre 17 bakotanga David alobi na verset 45 alobi na ye alobi na Philistin yo zotambola contre nga na épée nga na zotambola contre yo na kombo ya Yahweh ya armée l'éternel des armées
Nzambe à Israël, oh yo, au fingi que tu as insulté. Mais le résultat est spectaculaire, hein? Parce que David, Goliath, Azaki expérimenté la bitumba, Azaki un équipement approprié. David a joué comme un mitano. Azimba mwake na kombo ya mokonzi ya likolo na se. Akwesa Goliath. David a joué à botoli épée na yenda abomi na yemoko. Abomi na Goliath. Na Goliath. Voilà. RDC a joué à David. Tout ce que David. Peuple, bazan déjà prêt. Tout ce que David. Pas qu'il s'est Goliath. Et Sengali bana ya RDC va comprendre que et surtout bon bazana dans ma service ya à force de défense que tant que bazana ba paya na kati na bango oh nyonso tozolo baka wa ata ba pesibi ba fungoli porte ba livrer biso ba armes sophistiquées tozana ba nguna na biso na kati armée na biso to kolonga te. Même David wana na autre personne qui s'en aille. Saül, quand on a remplacé Saül, appelé David, André roi a remplacé Saül. Saül a zoluka David a bomaï. David a qui est pas à Philistin. Azaï pas roi Philistin. Il a bien à batonaï. Ba travailler bien. Mais tango, ba Philistin ba limba bunda na Israël. Il a connu salamaki. Roi ya Philistin a zui David na basura na ye po ba kende bazala na ye po ba kende bunda contre Israël. Tango ba prince ya ba Philistin ba moni David sima ya roi ba lotuni roi abime moto na batone baza simona ba kende roi Philistin bino to ke David azake pa nga wa tuzana biso bien na zozo na fotite to kende ba Philistin pardon ba prince ya ba Philistin ba siliki ba ebisi roi mais David oyo yende tango ba utana bitu abunana bango basi bazoyemba Saül abomi 1000 na David 10 000 yako kena na biso te parce que akela bango David so amoni ke etumba ekomi nyamu yako kena kota Israël abonga bango. Mais effectivement, quand le roi a occupé la prince, à Zongisi, David n'a pas cela, bah Kebituma contre Israël, bah Philistin, bah Longaki, bah na Israël. Biso to goza te la ba paya na armée na biso, bon to l'autre kandoto que to kolonga. Et ko simbate. Il faut bazonga na bamboka na bango. Nde to kolonga. Donc, tokoi kolong mukapana motu moko. Toko pele bitumba. Sama comment na parole de Dieu dans Josué chapitre 7 hein. Pendant accord de fidélité na Israël va perdre bitumba. Environ 36 personnes. Il a fallu que identifier nani à Sali Kamboan. Ba sali recherche. Ba ko kute montrons les akinani. À quand? Ba tu ba na Josué 7 verset 24 à 25. Mais quelle heure il va s'agir à quand moi sinaï bana baye biloko biaye famille mo bimba bigolo be nyonso batumba kiango bon et si manango to makebi tumba balongi donc biso to koko likamba embargo ezana makamo mingi na kati mais le loko leso ya munene ngala zoko rappeler bana mboka tozala intimidé na complot ya nzambo ya sena bana baye bango baleki mokili ya likolo te o apesa biso mabele mana. Oui. Baleki ete bango nde bapesi biso mabele te. Il faut ce que congolais moko na moko congolaise moko na moko azela lisalisi ya libanda te. Moto moko na moko ayeba ke mboka wana nzamba apesa ye. Eza propriété non personnel. Donc yo esiko ozali yo ko lingisa te moto mopaya aya kozala ngo
na mboko nga nazali na mboko yo zali mama je partout nana nga kolinga ke mon kutu musa ya na mboka na ye azwa eteni centimètre mabele na ye jamais possible mutu te donc ndenge yo bandeko ya RDC boto to se mobiliser comme un seul homme mabele wana nzamba pesi yo na to bateke bino nzambe mokela pesi yo zeya yo esiko ozali il faut kamata ba disposition au défendre mabele mayo eza yo ke libanda moto ko tumula moto te yo za mboka na yo ko tikate mopaya ya na mboka na yo na mabele mayo otazwa mabele no kena non il faut se défendre oui mais bana Israël mabele na bango ezaki occupé bakendaki te ko négocier na ba occupant non non biso leo tokomo négocier bazotinda biso to négocier na bango te wana ezali bon ce moto aza na position ya faiblesse ayebi badroit na ye te ayebi oyo apesa ye mabele mana te nazolinga totia na mayele na biso tozala reconnaissant mokili ya likolo na se alinga biso mingi apesi biso yango soki epuis efo bana mboka bayeba ke nzambe ya solo mokili ya likolo asaka erreur te ayebaka ete na bopesaka biso biloko wana tokozala capable ya kogere yango ayebaka ni yango moto akosa te kono kongo ezali boye to eza mokili ya likolo na se ayebaka ete soki apesi biso barecherche tokogere yango ayebi me bato nde bazokosala nyamu la fois passée nalobaka na proposaki na bana mboka ke mboka na biso ekambami selon l'homme pendant 62 ans tokiwa tozali tozokende nulle part tozoregresse tozozonga nsima eloko nini ya mabe tokosala soki lelo todeside kabi non tokende na nzela ya bato tokopie bato ekoki te tokopie nano nzambe mokili oyo apesi biso mabele baprincipe ya liloba na ye tosala constitution na biso baloi mboka na biso parce que nzambe oyo akende likolo na se aza elimwa okosimba ye te okomona na miso te okokotouche ye te bon ye nzambe wana lokola alingi bato mingi aza elimu a se faire révéler sous forme de mots maloba ke soki otangi oyebi ye soki lelo tolingi ke ye azala mokonzi na biso arenie sur biso eloni tokosala baloi tokosala constitution na biso toelabore yango baloi na mboka na biso eyenge bene na liloba ya nzambe baprincipe na ye ntango tozoko aplike baprincipe wana ye mokeli akosimplike parce que tozo honore ye parce que honore ye akosimplike na sikoyo ye akopona bato sikoyo ekipi na ye ye ayebi baoyo balingaka ye mpo baya ete babongisa mboka biso nde il faut todeside. Merci Major Penda toza elongo kaka na yo ndenge balandi bazolanda toza ebele plus de 400 personnes baza elongo na biso bazoyoka nini ozopesa biso ya motu ya pona oetali mboka na biso parce que toza na besoin ya solution RDC wana balini bakoteli biso na mboka esengeli na biso koyeba kasi tokokenda ngo mpe na motuna oyo totuna ezali très important surtout ke lelo oyo bato ebele bakufi mpe baza kokufa na este ya mboka na biso. Nini okoki koloba lelo concernant les mystères de la mort, surtout na peuple oyo ya este oyo baza opprimé. Wana ezali mutuna munene pe ezana tina ezana mutuya pona bana mboka. Omoni na kati ya liloba nzambe na buku ya Romains chapitre 12 verset 15. Le banzambe ezoba ke to sepela na bao bazo sepela tolela na baoyo bazolela bon biso bandeko na biso azokufa na est esengeli tolela na bango mais comment tokolela na bango toko liloba nzambe yango nde ekopesa ekolendisa bato mutuna moyo eza vraiment très important parce que makambo mingi ezo tourner autour ya liwa na mokili tozali. Oui. Makambo mingi soki bato ba comprendre liwa ezali eloko nini ekosalisa bato ebele.
moni yango bafandi mpo bayoka bavandi wana bazolanda na bokebi nyonso bazoyoka. Oui. Liwa, du point de vue naturel, tu as dit que bon, mon trésor fin, mon azaso na bon moyen, azo pe na suscité à Koufi. Mais nzam pour nzam de liwa zalo konini. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. 1 Corinthiens 15, verset 26. Lilo banzam le dit que monguna ya suka. Oye ko panzareza liwa. Bon, moni bato balobaka lelo mama Gisèle oka na bato nso ateyaka na matanga omoni ndeko yo akufi akezi aza pa nzambe azosepela. Ah bon sikoyo biso baso toni tozali sika nzambe azali en tout cas na kanisi meme na mokila soki mama Gisèle ngo zawana na mboko za oyoki ke président français a nommé ndeko na yo akomi na cabinet na ye boko sa fête to bolela bo sepela bon biso mon bato pense balingi bazesika nzambe mokili azali mais soko lakeli moto liwa mais moto akomi enemi na yo nyonso olingo salisa moto akenda azala na nzambe kuna na esengo tout ça nyonso olaki obi oboma ye mais okomi enemi na ejire. Oui. Alors, il y a alors quelque chose de cloche, c'est ça normal. Liwa, liwa pas nzambete. C'est faux. On est outil directement dans l'île le kiti. Ah. Liwa na pas nzambete, c'est faux. Archi faux. 1 Corinthiens 15, 26, c'est le Bible. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort. Bible le bini wana ke liwa eza amité. Tango liwa yaka. Bande komi bakumi na akufi na est. Yango na linga ke vraiment oh eza bien pour na bango parce que liwa etika bato kati ya souffrance. Liwa etika bato kati ya pasi. Liwa yaka te pesi bato esengo. Non. Maintenant mutuna tokotuna sikoyo tango toyebi ke liwa ezali ennemi. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors, la question logique que nous devons nous poser, qui a la puissance de la mort? Nani abomaka. Okoyoka, bato babe biso, surtout les bato ba réponse, en plus réponse est belle. Bon, ngai nakopesa ya na uti na mutuna ngate na kotanga lelo banzambe. Qui détient la puissance de la mort? Dans Hébreu chapitre 2, verset 14, dernière partie, et le but que Jésus-Christ na liwa na ye, anyati oyazana nguya ya liwa, c'est-à-dire Zabou. Donc, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce n'est pas le vrai Dieu qui a la puissance de la mort. C'est le diable. Et lorsque les Canaïs, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est le diable et ses enfants. Zabuluna banane bazoko bomba batokuna. Ye Zabulunda za auteur à liwa. Bon on a totangi na hébreu, mais soko bokei na évangile à Jean chapitre 8 verset 44. Jésus-Christ a dit que discuter na ba pharisien. Ba pharisien on a ba basaki ba cause na synagogue na temps. Mais ba pharisien oyo baza discuter na Jésus-Christ. Bango bazalaki bana ya Zabou. Mais dans verset 44, le Bible, Jésus-Christ a dit à bango que tata na bango azali Zabou. Pe azali mobomi uta e bandela. Zabou azali mobomi uta e bandela. Nani so totali Adam nani pardon Abel na Caïn da bomaki Abel na bandeli. Donc le diable a été meurtrier dès les commencements.
Et il y a verset oyo Batoumi Baebi et Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que faire uniquement 3 choses. Koyiba, koboma pe kopanza. Oyo Jésus-Christ a dit dans Jean 8, et ça Jésus-Christ n'a lobby. Dans Jean 10, 10, et ça Jésus-Christ n'a lobby. Donc l'auteur de la mort, c'est le diable. C'est lui qui détient la puissance de la mort. Dans mon kilo tozali, parce que Jésus-Christ a lobby dans les pharisiens que leur père, le diable, a été meurtri dès le commencement. Donc dans mon kilo tozali, tozana bana, nzambo ya solo, pe tozana bana nzambo ya se. Bien sûr, bato baso bazali ekela mu ya nzambe. Mais tozali na bana nzambo ya solo, pe tozana bana nzambo ya se. Tukene na ekela se sika moko, tozotambola, totamsa mituka, nzilane, tukene na restaurant, baza wana pe, baza ba konzi. Donc, ils sont là. Alors, na likambo ya liwa ifoso etumituna. Où vont les gens après la mort? Tango bato bakufaka. Sima ya liwa. Bakendeke wapi? Et ya nona mokuse jali simple. Bato bakendeke na likolote. Ndenge balopate yaka. Non. Bato bakendeke na lilita. Les gens vont dans les séjours de mort. Kobanda Adam na Eva. Ti lelo. Bato banso bakufa. Baza na séjour de mort. À l'exception moko. Ya mwana nzambe Jésus-Christ. Sima ya liwa bato bazonga na poussière. Bakena tombe. Bazana, ils sont dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savent rien. Absolument rien. Bazana notion à tenter. Biso, tout ça n'a pas moyen de l'autre ébi. Réseau les cas. Mais, baoyo, balala pongi, bakotika na etawana, ti kino Jésus-Christ azonga. Nakolobana ba landia Diamanoa TV. Soki ya solo ke sima ya liwa. Bato bakende ke directement et pas nzambe. Na lingina raisonner na ba landia ya Diamanoa TV. Moto oyo azalaki na ba qualification nyonso pour être directement et pas nzambe après liwa ezalaki Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a kené après liwa na après liwa na kené quoi. Après liwa Jésus-Christ a kené na lilita. A sali 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Alors, oh bah d'autres ya que ce moto akufa qui directement et pas nzambe. Bana bazana lokuta. Nzamba ko ça rappelle? Oui. Jésus-Christ a kené na lilita 3 jours et 3 nuits. Tant nzambe a sécurisé na bawa. A kené qui directement te likolo hein. A sali 40 jours dans son corps ressuscité. 40 jours. Non, c'est avant que Nzambe amatisai. Donc, komanda Adam na Eva, ti lelo, bato banso bakufa, ba prophète, banani, banso, bangoyonso bazana se amabele bazo zila bozongi ya Jésus-Christ. Motuka ka moko, une personne qui était née, vécue, morte, et ressuscitée et qui vit aujourd'hui, l'unique et seule personne, et ça Jésus-Christ, que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Le reste, c'est la besoin de Jésus-Christ. Ah, mais biso to retourna motuna personne au lobby ke bato mususu ka Yesu mutu. Aya yem taza ressuscité ba misusu bazoze la besoin de Jésus-Christ. Mais biso to retourna motuna boye. Pour le major tozo lando na bokebi ba congolais bazolanda penza ebele, bazolinga pe ba comprendre mingi. Makila bande kona biso lelo et sopani ebele. Tant que surtout makila na est ya mboka na biso. Bande ko bele ba kufi. Tant que nyonso biso tozo bele la queue, makila na bango eganga contre oizali banguna na biso. Tozo bele la makila bande ko ba kufi eganga contre banguna na biso. Na yango batu misusu baza koloba baza kotuna baza komituna to batunaka. Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Wana ezali motuna. Pesa biso eyana. Parce que le but que bango bazaka na se bazozela bozongi ya Yesu Christ, mais biso sko totuni motuna.
mutuna wana eza kitoko. Ah, merci. Ok. Na uti oloba ke soki moto akufi azokende na séjour de mort. Ok. Tozolanda. Kobanda Adam na Ève ti lelo baza na séjour de mort dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savent rien. Ils n'ont aucune notion de temps. Bako tikala na état wana ya liwa kino mokonzi Jésus-Christ azonga. Nakotanga verset moko na Ésaïe chapitre 8 verset 19. Soki bayebi au consulter bao bazo évoquer bawa. Oyo bazo koloba ba avenir. Et Seigneur ozongisa. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Nzambe wa kele di corona se apekisi bato ba évoquer les morts. Omoni maman Gisèle na lobaka mbaleleka que na ebandeli tango Nzambe asalaka ba être spirituel atiaka bango sous l'autorité ya ba archange Misato, Lucifer, Gabriel et puis Michel. Michel aza abundaka pona bandimi, Gabriel aza messager, Lucifer aza ange à lumière, ye alingaki disons asalaki rébellion kuna na likolo. Alors rébellion na ye bitumba ezaki entre ye na un tiers des anges contre Lucifer, pardon, contre Michel dans le 2 tiers des anges. Michel na ange le 2 tiers gagaki Lucifer. Lucifer a précipité à Anassé. Na ba 1 tiers ba ange. Parmi bango, il y a des esprits familiers. Ba esprits familiers, ba yebi nega tozo vivre na mokilia. Par exemple, quand on a yebi tout ça. Alors, ce qui moni moto alali, a comment on soit disant qu'on connaît aye, azolo banaye. Mais en principe, les ali qu'on connaît motute. Les alinde esprit familier et zui long ya koko pour amema pas na aloba. Kapo amema batoba adorer les diables. Alindite que kembe ke pas nzambe. Donc les morts sont morts et ils resteront morts, ils resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Avant le retour à Christ, moto mokoto akufa prétendre qu'apo azana bomo sauf mon nzambe Jésus-Christ nzambe sécurité na bawa. Donc, il n'y a pas de communication entre biso bato na bato yo bakufa. Na Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui interroge les morts. La prostitution yamabe. Yango bato batiaka accent sur la prostitution physique et consort, mais la prostitution spirituelle yango ko adorer ba faux dieu, ko consulter soi-disant les morts, mais ça va morts sont des esprits familiers parce que les morts sont morts. Na permettre ko permettre ngai to balandi ya diamana bo telibo permettre na exemple moko beaucoup comprendre yo kazoba mais ça te pona na blessé qui que ce soit tout ça qui n'a pas cause na mboko moto a renversé qui président Kasavubu avec le premier président mais Mobutu a renversé Kasavubu kufaki ce qui zaki que ya zaki na bomo Mobutu n'a renversé Mobutu ko vana isuka zaki est arigati ka Mobutu. Ce qui est dans la bonne, mais il faut venger. Mobutu alali, Kabila aye, na Kaname pe aye. Mais Mobutu n'a tenu ici parler du peuple. Mais bazo que c'est religion qui pèse qui na bonne. Mais la sisi bango wana les siga wana na parler du peuple. Ndenge moko na bao bakufi bato banso balala pongi bazo kolala pongi bazo zila bozongi ya mokonzi na biso Yesu Kristo motu moko te oyo akufa pe azala bomoi azali to sauf Jésus Christ yango wana
bandeko to balandi ya Diamant Noir TV ba comprendre loko okokende soi-disant ok na séance abimiselo mutu abita songolo paka wana azolo banayo eza ndeko note eza esprit familier oyebi adoration ya ba kokende ko invoquer les morts ekozaka liwa ya roi Saül na bana baye pe destruction ya armée ya Israël. Donc ceux qui osaki na habitude soi-disant okende ko solo na ndeko akufa koko akufa membre ya famille ko sala ngote yozo communiquer na été yozo solo na esprit familier esprit diabolique appelé esprit familier yozo dialoguer na bango yozo dialoguer na bawate. Tous les morts sont morts. Ils resteront dans cet état de mort, dans l'état d'inconscience totale jusqu'au retour à Christ. Tant que Christ a kozonga, ne ba tuba wala moni moment si kana peso image moko ko comprendre na gasi pe balandi ya radio pardon ya Diamant Noir TV ya Diamant Noir TV OK. Omoni moment oyo moto azokata motema. Oui. Tango moto akati dernier soupir akati motema. Moment wana ekomi moment ya retour à Christ pour moto mona. Parce que tango akofungola miso Jésus Christ azali liboso na liwe ezali pongi me ya mulai différence ya ngwana lelo soki moto azwi décision bon zo rendez-vous na okende lobby na olamuka na 6 heures mais abosana ko tia alarme okomona alamuki na 6h30 to na 7h akufite azana bomo ka pongi différence est que moto akufi akolamuka sikote akolamuka bobela ngongo ezuku sa bozonga mais abiso so tolali tolamuka différence ya ngwana il n'y a pas de to communiquer na babalala. Mais toi tu na question de ko eza pena malamu mingi bande ko avant que to continuer émission na major les osenga la bino ba j'aime belé pour na émission ezalaka ezalaka na fil d'actualité ezosenga ba j'aime s'il vous plaît osenga ka ba j'aime pour l'accepter toza ko pesa information ya malamu et puis bande ko musuba zo moya ko mona information oyo penza major ngwanda za ko pesa biso ndeko atuni question mo malamu abidonge senge to tika na biso ko bela makila ya bande ko na biso ekanga parce que yo lobi ke bato soki bakufi donc to bela su makila wana te mutuna neza kitoko oui yango to tuni yango merci omoni bato bazo kotanga yango me nzambe nde atunaka na Kain nzambe nde atunaka Kain abindeko na aza wapi Kain moni bana babotami kota zambo bazaka na maloba mabe oui Kain alobi na nzambe mokili abi yango ngala za mokengeli ya be mais nzambe alobi na yabi makila mai mazo ganga ipana ngai eloko nazo senga na peuple congolais ezali ete biso to pesa to s'appuyer sur mokeli ya likolo na so apesa biso mabele ayebi ke makila ya bana mboka ezosopana ebele ya este ya mboka ayebi ne yango oui mais nakanisi na pesa ki ndeko atuni motuna peut-être anaki mainalobaka elekate bana Israël basali 430 ans na Israël na Égypte tant bazo souffrir nzamba ayebaki na ye mais baza ko belela ete jusqu'au jour où bana Israël ba décider que baganga epa nzambe to ba bondela ye ye ayoki atini Moïse oyezo le kana est pas na biso nzambe mokili ayebi très bien ayebi complot ayebi dans le moindre détail nani azali traître na Congo nani azoko faciliter ayebi bango nyonso raison nga nazo ndeko atuni motuna wana na ngai toyebi ba traître nyonso tout est mutu bazano ya sese babata mabata toyeba bango te yango wana so tokende pa ya mokili ya likolo na se oyo azali omniscient omnipotent omniprésent tout est à nu à découvert devant lui yende ako toujours ba action na biso ba bazana armée bazo sala individuellement toujours ba action to protéger mboka na biso pendant que toujours ba action wana ye mokili ya likolo ko intervenir pour être à confondre ba ennemi na biso
Exacte que tozela que nenenge batolobaka tozela nzambe asala te na sala déjà comme tokozela te que nzambe akita asala biso nde tozwa meko tozwa ba action likolo ya ba promesse ya nzambe yenda apesi biso mabele mana biso nde tozwa action parce que c'est alors que c'est salami déjà biso nde tozwa action to protéger pendant que tozwa ba mesure ba précaution ba décision biloko nyonso tozwa po to protéger mboka na biso ye mokili ya likolo na se apesi biso mabele mana ye nde akointervenir makili ezobanga nzambe ayebi ne yango ayebi dans le monde de détail ndeko ayebi donc akanisa te ke koganga ekoma kona ayebi na ye dans le monde de détail na bao bazotrahir nyonso to ayebi bango. Vraiment, nyonso ebomba ekobima bakobima mokolo moko surtout na mboka na biso mama Congo toza kolela mikolo nyonso tu mpona pasi oyo ezali kosala biso banguna bakoteli biso mpona kobundisa biso yango tolingaka toyebaka bamayele na bino toyeba ndenge nini tokoki kosala lelo mpo mboka na biso changement ekota. Major Tito tozomona na likambo ya oyo tolobi na oyo sikoyo touti kotuna ndenge makila ya bandeko na biso ezali kosopa na ntango nyonso bandeko baza kokufa toza kobelela makila na bango eganga parce que bandeko bakufi ebele mais ntango lelo tolandi explication na yo epuis peuple congolais réaliste yebisa bandeko batia bajeme ebele mpo nazomona émission ezali vraiment ezali kolinga ebloke soki bandeko batie bajeme toza elongo major tozozongela bandeko botia s'il vous plaît Diamant azosenga bino kaka bajeme parce que émission eza très compliqué tozomona émission ezolinga bloqué s'il vous plaît tozosenga ka j'aime na yo so okoti na émission esika batie musapi boete o batie boete j'aime parce que YouTube eza ekomi penza très compliqué surtout tant tozoba makambo ezali ya mboka na biso ndenge baye kobundisa biso na kati ya mboka na biso moko yango ndeko congolais sika nyonso ozali tia kaka j'aime na kati ya émission po tozwa mayele nini oyo major aza kopesa biso ba bloquer émission s'il vous plaît j'aime avant que tozongisa major ezosenga j'aime na yo donc tozozela bino nyonso tu bandeko balandi ya Diamant Noir TV tosengi bino ba j'aime penza ebele s'il vous plaît avec tout le respect pona bandeko bozolanda biso merci na bino tozongisi major oazali elongo na biso toza kosola kaka lelo elongo na ye parce que bandeko baza na besoin ya comprendre mingi na situation oyo ezali koleka na mboka na biso siko lelo major tokotuna parce que tango lobi na biso ke bandeko oyo surtout bato ya libanda bamindele tolobela yango bongo na lingala ke baza nsima ya bato nyonso bazali kosala biso mabe na este ya mboka kasi biso totuni boye est-ce que à part bato bazokotela biso barwandais wana bapays mosusu mpe lisusu ya Afrique est-ce que baza elongo na bato wana mpona kosala toujours RDC mabe mutuna na pe za kitoko et ko profiter na éclairer bana mboka que baye te tout ce n'est que compter sur aucun autre pays. OK toujours là tango bitumba na biso bandaka il y a 20 ans na 97 bakoti ti lelo ba congolais bazokufa communauté internationale baniye lelo to komi na point yo que mboka na biso ezali agressé officiellement na Rwanda. Est-ce qu'il y a un pays, disons un président, un pays d'Afrique a condamné l'agression? Pays mon côté. Ma vandigné. Alors, le son est retiré. Nazo kundola ka na utoloba. Biso to compter sur oya pesa biso mabelemana mokili ya likolo na se pe sur ba effort na biso personnel. Mais si ka na mboka bana mboka bazali bisi na biteli biso eske bazali bazo ba disposition. Par exemple tango mokonzi ya Rwanda zoloba ke akokota na mboka na biso avec ou sans autorisation. Bon, et c'est que les Banamboka batala, ça appelle le service armé, disons la défense. Il faut que ça, il faut que Banako ça la bouclage. Azar Adana Mandou qui déjà Namboka Nabiso. Il faut que le Congo.
o assurance za nango wana eza wa nini faut que luka osala na quartier ba perquisition ba bouclage na ba quartier kotala na ba zamba bato bazo kotala bazo veiller mo congolais moko na moko esika azali congolais moko il faut kokamata ba action que ya lobi bo pona nini na mboka na biso est-ce que ba bomi mandoki quelque part ba nani kosala de sorte que toye ba maele ya munguna et lorsque de pesa ye lolendo wana voilà to compter sur communauté internationale to compter sur biso moko to compter d'abord sur nzambe o apesi biso mabele mana pe to compter sur biso moko ba ifora biso moko solidarité ezala unité ezala na mboka ezala po ete tout ça la faut essayer bato bazali na quartier il faut déjà bakanisa bazo ba disposition bayekola soki moto akoti na munduki tokosala nini ndenge tokokanga ye tobotole munduki wana il faut ba étudier bango baza na manduki te ennemi naza na munduki soki aye bokosala ndenge ni botraite ndenge ni eza ba se préparer ba dilater parce que munguna ye aza na mawa na biso te oui bao bazolinga ko intervenir te bazokesa komi baza protéger bazomikosa parce que bango bazomona ko ennemi azolinga bango non ennemi azolinga bango te ennemi azolinga ennemi azolinga richesse na mabele na biso donc ye il faut à dégager yo pour avoir accès soki oyebi déjà secret na ye ya kotika na bomo ndenge nini parce que yo elisi ko révéler yango a utiliser yo ba l'équision alors pourquoi ne pas bazala ba Gédéon ba David ya ko sauver mboka to sengi na David to sengi na Gédéon RDC a sengi na Gédéon a sengi na ba courage ba ko ndima te ke makofi ba beta ka biso ka makofi te o ezake population baza déjà population se mobiliser bazo zila David na bango bazo zila pe Gédéon na bango mais bango po ba ke bolonga ennemi bazo luka parce que tout le monde qui bango déjà population comme ko kende po ko tati na kati kuna population déjà prête à Rwanda oui population déjà prête bazo zila obele Gédéon na bango bazo zila David na bango vraiment bazali tokotuna likambo kaka tozaka na makambo wana surtout ya kote ya este ya mboka na biso bandeko bafandi ebele bazolanda ngo na bokebi bandeko nyonso bozokoma tozomona mituna me totuna nano awa po biso mo toza nango ebele ya kotuna epai ya major po tozwa pena mingi ya motuya tolobi boye tokotuna ntango moto akufaka parce que lokola toza na likambo surtout ya bandeko makila oyo etangi na este nde tobaki makila ya bandeko na biso eganga mais ntango moto akufaka qu'est-ce qui arrive au corps? Tout ça, une question au corps, l'âme et l'esprit. Parce que nous expliquer biso tout ce que tu lis, tu comprendre parce que corps, tout ça, corps, âme, pena, esprit, amutu. Nini yaka. Surtout, na bandeko oyo baza ba victime ya ba atrocité ya este ya mboka na biso. Merci beaucoup pour la mutuna moyo. Boyebi to koyeba eya na mutuna mona ekoide bandeko ebiri. Oui. Âme, disons to banana nzoto. Oui, Nanzoto. Nzoto ezali nzambe na ebandeli na Genèse chapitre 2 verset 7 azwaki poussière nda formé moto. Tango nzambe asali moto azali ka ebembe. Moto ko bouger te. Alors, c'est que nzambe eloko na sepo nzoto e bouger. Atia mon peuple. Mon peuple c'est l'âme. L'âme n'est pas immortelle. Donc, l'âme yango ezali et comme si moto azana bas sentiment, intelligence, tout ça. Âme n'est pas la moto que âme. Banyama pe bazana âme. Bazana pe na molimo. Yama zana molimo, moto zana molimo. Kasi nzambe oaza elimu po ete asolola na Adamu na Eva na moto akelaki moto. Elenge bene na elimu na ye. Dieu avait créé l'homme à son image. Et ça, dans Jean chapitre
4, verset 24, Dieu est esprit, image en Zambie. Alors, ceux qui m'ont accoufi, et là qu'on dit les salamaka. Nous autres, ils allaient poussière et que nous avons poussière. Nous autres, ils allaient formés, mais l'âme a été faite, et salamaki. Ceux qui m'ont accoufi, l'âme a moto, ceux qui ont moto, et ceux qui ont. L'âme est transmise d'une génération à une autre. L'âme la vie de l'âme est dans le sang. Bon, il y a molimo, il y a makila. Et c'est la vie du souffle. Hein? Il y a la parole de Dieu. Différence monnaie kasi elimu. Na on a autre chose na molimo, ceux qui m'ont akufi, a botité, mon pepepe et zongi na suka mon pepe et kei. Et si les ceux qui n'ont pas, mais ceux qui m'ont aboti, molimo moyen amna ezal transmise na progéniture naï. Kasi elimu l'esprit, c'est Dieu qui l'a donné. Comme il dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 13, l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Elimu moto yo abota mbota masi parce que maman disait dans mon kilo tozana deux types de bateaux. Bateau basusu baza kobe na nzoto pe na molimo. Donc azana deux parties. Bazana mayele, bazana ba diplôme ndenge na ndenge, bazana ba société. Moto mosusu azana trois parties. Azana nzoto, azana molimo pe na elimu. Pendant que zo elimu azana deux conditions. La première condition c'est que la monokomayo que mokonzi Yesu aza mokonzi na yo. Et alors kami balé kondima na kati ya motema moyo, motema eza epopaka makilate, motema oh esika le siège de la vie personnelle. Kondima na kati ya motema na que Nzambe a sécurisé Yesu Christ bawa. Na ngonga wana moto azu bolimbisi ya mabe manso asaki auparavant, Nzambe apesi likabo elimu akomi mwana ya mwasi to mwana mobali ya Nzambe pour toujours. Alors, l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Différence monnaie entre esprit et âme. Ba lundi à diamant noir TV bakotanga Hébreu chapitre 4 verset 12. Et l'obinin. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Le banzambe et ils ont partagé âme to molimu na elimu. C'est ça la grande différence. Et bande quoi c'est senga baye ba loko moko. Tozana eliki ya bozongi ya mokonzi na biso Jésus Christ. Et c'est ça l'espérance, tozana espérance ya retour à Christ. A kozonga. Tant à kozonga qu'est-ce qui va se passer? Au moni tozo sur la sikoyo na ba auditeur ya Diamano TV bazola na ngai. Tango mokonzi Yesu Christ tolo baki azo sikoyo. Azo kita pana ngana zoloba. Eloko ni ko salama. Eloko osama ezali boy bato banso oyo babota ya sika. Pe bakufa. Banso bakolamuka. Balamuki. Et à un moment, c'est ça là où je dis bateau baté à que ce motakuka kena aza déjà panza be bakosaka. Parce que si Christ revenait maintenant, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les morts baza kona nikolote, ils sont dans la tombe. Ensuite, biso toza sikoyo balandi ya Diamano TV ngai biso baso sikoyo. Le banza ba to ko bongwana. Nzoto toza ngotene to mona mokozi to ko bongwana. Baba outina mabele o ba sepi ba ko revêtir l'incorruptibilité. Nzoto ko pour souter. Biso toza na bomo to ko lata nzoto et ben l'immortalité. Donc nzoto e ko pour la paix souter. Que ko pa paix souter. Ensemble na bango. Pas individuellement. Ensemble na baba outina mabele na toza na bomo to ko mata elongo po to kutana na mokonzi Jésus Christ au likolo. C'est là où nous allons le rencontrer dans le désert pour recevoir des récompenses. On va couper sa biseau. Non, exactement que moto à Koufi,
na tout ngalane akeli kolo okuna kufi akeli kolo te biso banson to commander à la même seconde. Voilà. Donc Eric a biso wana que Christ a dozonga maman Gisèle, c'est plus sûr que la peau sur les os. C'est plus sûr que la terre sur laquelle nous nous tenons. Il revient et les morts en Christ vont ressusciter. Voilà notre espérance. Merci Major. En tout cas, lelo bandeko balobi basimbaki stylo bazaki nango pena bakaye na bango bazali kokoma makambo nyonso tu oyo opesi bango na poko na lelo. Kasi soki balobi bazwa na nyonso tolobi parce que to bandaki bazwi ebele déjà ebandele émission ti tokoma na ngonga oyo. Mais bazwa ya motu ya bakizwa kaka moko na nyonso oyo ebisi bango lelo bakozwa nini pona kokenda ngo bongo. Topesi malobi pai na yo. Batika na mutu batambola na mikro nyonso tu na makambo surtout dans situation tozana mabele ya RDC epesama na yonde ko mobali nde ko mwasi na mokili ya likolo na sena biloko biso ezali ya yo kotika moto mosusu te aya ko kamata na maboko mayo lokola yemene apesa ye moko mokili ya likolo na se yo s'appuyer sur ye joie action Oyo, okoyo kozwa na esika ozali po ete o défendre intégrité territoriale mboka na yo. Kobosana te bato mosusu abenga kolaka to na lopoto abenga ngo malédiction. Na bino que malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais la malédiction avec cause, ça n'a pas effet. Peuple congolais akei koluka bato abundisa bato libanda te bato babunde pa na bango bato yo nzambe ya sena bana baye bayokani po ete bakotisa biso banguna bana na mboka biso tozwi bato babunda bitu pa na bango topesi bango mabele topesi bango éducation mabele mabiso epesi bango maso basengaki nango pona ko récompenser biso bazwi manduki po batanga makila ya bana mboka yango wana zongo obenge odobeta losambo yango wana pa nzambe mokili ya likolo na seke yo zali juste o continuer ko remercier que a exercer ba jugement na ye likolo ya ba ennemi ya mboka na biso pe ya peuple congolais ba ennemi physique pe spirituel ba ennemi interne pe externe continuer ko remercier ko sengate ko remercier que asili déjà ko exercer ba jugement na ye likolo na bango pe asili ko venger peuple congolais continuer chaque jour ko remercier ye pe ko pe sa confiance na ye po ete ye ako décevoir biso mokolo moko te ako abandonner biso mokolo moko te. Merci mon major. Yango ndizaki maloba na yo bandeko baza kotuna oyo balingaka toujours kolanda yo mingi parce que lokwa tozala na ngonga me tant mususu ndeko alingi kolanda yo pe bele koleka akoki kosala ndenge nini maloba epai na yo moko major mpona bandeko oyo balingi kolanda yo baza kotuna mpona kozwa yo basala ndenge nini maloba epai mpona bandeko balingi baza na mituna balingi bazondenga balingi bapréféraka français bakoki kokende que dit la parole de Dieu que dit la parole de Dieu na YouTube kozwa ngai mpona bao balingi ke batikanga maloba to batuna motuna na lingala bakokende na lingala na mokili mobimba na YouTube. Merci. Bayoki yango ekomi na matoi na bango nyonso bandeko bazolanda biso na kati ya Diamant Noir TV sinon soko lingi pe okoki kokoma juste na se émission na se ya commentaire soko tuni motuna major akozanga te kozwa question na yo ako répondre toujours yango voilà soki olingi kotuna epai na ye wana pona lelo en tout cas bazui déjà ebele major biso nyonso tozwi ebele totondisami na esengo ya koyoka oyo nini opesi biso lelo mboka ezali bakongole bazali kolela kasi toyebi ke mokolo moko ndenge olobi tokobika totia eliki ya olobi na biso bongo te confiance epai ya nzambe tokolonga toujours mboka na biso. Merci. Confiance epai na ye. Confiance epai na olingo opesa mbote na bakongole opesa mbote na balandi banso ya Diamant Noir TV na baebanso
balingi kemboka na biso esukwama surtout bao baza na bilanga ya Sokoto ngana pesi bango mbote bazala miso makasi balinga te ke baoyo banguna bakota bazana bango elongo moko parce que bakobeta bango masasi na mokongo balinga te baza babuna na bango elongo moko bayoki yango ekomi tokutani merci na bakongole nyonso tu bazwi ya motu ya tokutana na biso nyonso tu na mbala ya nsima nde tolobi bongo très bientôt na bakongole nyonso merci na bino e bapokwa malamu surtout na mabota na bino tokutani na mbala ya nsima à très bientôt bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV.